ezali présenté kati na émission oyo nde tosili koyena poko oyo ezali ngai le impresario Joachim Zambwana mutu nazali en charge ya programme ya lelo oyo kasi ezali préparé na mama Ani parce que bamakambo ya lelo nayebi nanga te mama Ani rapidement okoki koyebisa bandeko opesa bango mbote mpo oyebisa bango nini yango osili kopréparé mpona bango. Ya mbote na bino nyonso lelo tokolobela mama Sarah, madame Abraham. Mama Sarah, mama nabanza tosengaki yango na bamama ebele d'après yo combien d'émissions déjà tosengi ke tokolobela clan Sarah. Ebele. Raison to ina émission ya clan Sarah parce que esila komona ete bamakambo ebele to uti kolobela banda na saga na désordre legai na mukanda ya juge na taya bana Israël. Legai pe komona ete tanto yesu ko analyser makambo elekaki kati na vie ya Rachel na Jacob. Toyaki komona ete ba caractéristique musu tomonaki na mwana oyo kombo ya Rachel. Toyaki komona ete azula jango quelque part bizaleli wana. Bizaleli wana toyaki komona ete ya solo eutaki na mama Sarah. Kasi tokoki koprouve yango te na ta wana yango wana toye lelo na mpoka lelo yo. Ba mama basili kosala recherche na bango ngai pe nasali oyo ya ngai. Bato ebele babengaki biso bapesi bango mpe information ya ndenge émission ya Sarah ezali conduit na mpoka lelo yo. Mama anipesa biso mpe makambo nini yango yo osili koyeba na vie ya mama Sarah? Bon, Sarah azalaki kitoko, azalaki pe stérile, azalaki pe hospitalité, bon, et puis azalaki pe dictature pe azalaki na ye. Donc babiloko nyonso azalaki na, azalaki pe aimé pa mobali na ye. Donc yango kana yebi mpona mama Sarah. Bien bandeko nabanza mama Sarah makambo eza mpe très intéressant kati na vie ya mama oyo. Makambo tokomona vie ya mama Sarah nabanza eza pe koleka na société na biso pe tokobana ko comparer yango soki bizaleli ya bongo ezali pe komona na ti na lelo yo kati na société na biso. Kasi mama Ani yo osili koloba ete mama Sarah azali kitoko ya solo parce que Bible elobi yango basi oyo baza kitoko Bible mentionné bango. Parmi basi yango na banza toloba yango dans le passé pe toza ko reprendre yango lelo na émission la vérité parce que tokota na mozindo na yango. Sarah amona ya zali kitoko mingi. Kitoko ezali ke leki. Oyo lekaki ndelo. Rebecca azali kitoko ya makasi susu. Rebecca tanga Bible azalaka na ligne ya Sarah. Rachel azali pe kitoko ya makasi kutu lisusu. Azala na ligne ya Rachel. Ya Sarah. Toyepe komona ete Esther lisusu. Azape kaka na ligne ya nini? Ya descendance ya clan Sarah. Mwasi ya Joseph na Egypto. Nani? Azemat. Ye so mona isu kitoko lisusu. Yepe toyaye kosala recherche na émission ya Joseph. Toyepe komona ete yepe azaisu na kitoko ya bakasi. Kasi andeora kitoko toyepe komona ba caractéristique o mama anayoti kopesa awa na Sarah. Ezape komona na bango nyonso bazalaki na esprit ya dictature. Dictature elingo ba mwasi o azalaki likambo ya lobi yango ka mutu ekosalema ou bien ekosalema te. Okende pai moko te. Donc mobala sana mwa koloba te ne fa basi ande mwana. Mama Sarah azalaki na makambo wana. Clan na ye nyonso oyo toyoti kobenga wa clan Sarah ba mama nyonso toyoti kopesa kombo bango nyonso pe bazalaki bongo. Bazalaki capable ya kobomisisa. Bazali capable ko boto la pe ba richesse ya mutu pe likola kitoko baza nango bakena yango pe ko loba pe loko moko te. Ko loba te même mobala pesa ki mbonga bila kolia. Soka lobi lelo kolia te, mbongo no pesa kolia te. Ko lanza. Mais ce qui est très intéressant comme on était lobi ba lingai ba mingi pe na mibali na. Ba lingai ba mingi. Terrible ko ya ko mibali babala bazaba homme très puissant. Batu ya makasi. Ba soda uzake uba kachere ko na batu mokili ezobanga mibali yango me bango zero bazona kwa bawewe yana na pibi pa fia kulio pe yomba lobitenga polini tozoya ko lobiso na kobeta lisusu kayi pe kamunoko batu baye wana bapesa conseil bona mwaso non mama Sarah azaki na makambo wana clan na ye nyonso ba mama tosili kopesa yo bazali pe na misala ya ndenge wana. Okoya komona ete mama Ani wolobiso hospitalité bayeba ye ko yamba. Donc ayeba ipenda ko yamba papa na ndako. Donc ayambi yo penza oza même na posa ko na ndako wana te. Po akopesa nyonso.
bazalaki na misala ndenge wana yango wana tobengi clan Sara na émission oputa koyekola mpona nini mama Sara aza un peu trop spécial kasi mama avant to continue pesa biso un peu que signifie Sara. Sara ezali mama ya nation ya ba nation donc elobi bongo mama ya banation elingi koba ete bamikili nyonso eza na mabele oyo bamboka nyonso eza na mabele oyo emonani ete mama Sara ye mama na biso mama ya banation mama ya bareligion tokoya kolobela yango n'est-ce pas. bazali mpe kovivre na mokili babengi nkombo ya Ur bavandaki mwa mingi wana mwana bango parce yebisa biso mpe histoire ya baba Sara mama Sara na Abraham koma baye kobala ndenge nini baza na libala awa parce que topesi ka caractéristique siko tokende mpe na koyeba vie privée na ye parce azalaki mari olobi madame Abraham te nde pesa biso mpe koma yaye kokomela madame Abraham bazalaki leki na kulutu donc baza wana babotamaki papa moko mama moko te bafandaki ndako moko papa na bango azalaki na basi mibale ye mama na Sara azalaki deuxième bureau donc ye mama na Abraham azalaki nde premier bureau sikoyo bazala kovivre ndako moko na ntango bakoli ye Abraham aya kobala petit demi-sœur na ye nde bongo kudia nsusu kudia magele yaji wana yango wana penza na ya solo babiloko ya komona tolobela ngo ya trona ba émission uti koleka ete bana Israël ka tolobaka ba hébreu bana Israël to ya solo mais soki totangi bible avec vérité nyonso okoya komona ete ba erreur mpe ezalaki ya tro ki ete soki tolobela ngo na ba émission uti koleka ya salite bamabala moko ya ntina moko te mabala mpenza na kati ya bana Israël ya kokonte oyo tokoki kokalifie mpenza ke eza ya malamu eza ya kokonte la pipo mabala ti ya baabraham ezalaki ya sarte na suka okoya komona koma désordre ekoya kokota me tolobelaki yango na bana bamission eleki ete polygamie papa ti ntango ozongo otiaka tsabu kobalaka basi ebele yebaki désordre entre basi na basi soki ekoleka te na bana ekoleka awa toyei komona ete Sara na Abraham sarte sarte ezali paseke bakoki kobalana te me babalanaki tokoya komona koma dega oyo ya kobalaka bandeko mpe ekoyaka kosala mabe me ata baza kofe na mboka ya Ur mama Ani presque na Afrique nakoki kobana pembe na Egypte ka na Sinaï wana soki okiti na baplan ya géographie echange wana eza mpe difficile mpona kolocaliser avec précision bavile nyonso mais eza mpe ntan ya molai mingi te baza kovivre na pembe na Afrique kaka wana nde kuna ntango baza kovivre kuna Nzambe akutanaki na nani na Abraham ayebisaki bima awa kende wapi place moko ayebisaki akende eza te nde Abraham aza kokende kaka ye na quelque batravailleur na ye kaka baza kokontinue kotambola nde place oyo tokomi mama Ani nayebi te soki olingi koexplike susu nini oza na yango avant ke topesa annonce ya koma tokokumbela émission oyo parce oyo eza kaka sarclage d'abord tozali kopesa po toza na Ur sikoyo bangi babima parce Nzambe apesi mo ordre bosala nini bobima place ya bapara na bino bokende wapi toyebi te kote nini papa Sara papa Abraham baza kokende kaka bikende kaka na bavillage ebele balongo village oyo bake na mboka mosusu kaka bongo bapays oyo esimbi te bake na basite kaka bongo kaka donc bazalaki banomade merci raison bazalaki banomade parce que bazalaki baagriculteur te bato basalaka bilanga ezalaka place moko mais bato baponaka ete ngai nani azalaka na fermier baélevage mosala moko kolandaka bamai matiti mpo bibwele baliaka bozolandaka bibwele vi nyonso toannonsa deja dès le départ mpe tokosukela wana ete vi na bango batika kozala na ville moko te likolo ya kozala na nsima ya banyama olandaka banyama bazolia bien matiti eza awa eza te bazalaka kokende mpo bibwele ekufa te donc richesse Abraham to vi na bango mwasi na bango ezalaki base sur nini biloko ya kolia ya banyama nde yango na bavandaki na place moko te mama Ani na bana tozali kobenda premier repos na biso oyo po tobanda voyage ya liboso ya famille oyo ya libota ya mama Sara n'est-ce pas repos nini oza nango po tokende kopema ti ntango tozali kozonga awa me ana tanda po tokende repos na biso mama Ani yebisa biso bandeko bakende kotanga na mokanda nini makambo ezali kolekela parce que oyo ezali la parole de Dieu et la parole de Dieu efeuta kaka na Biblia. Bon, bazokana kotanga Genèse. Bokana kotanga Genèse banda chapitre 15 ti na chapitre 22 ou 23. Alléluia. Alléluia. Nzamba pambala mio tango toyo kunombela mwa secret na biso puis tozali kozonga dans quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Amen.